N'habite place ni on jouer la vie. Et ça voyage à sentimenté. Et ça voyage à sentimenté. Et ça voyage à koluka vie. Koboko la libota. Na famille na mutu ambongo azate. Na famille na mokonzi azate. Na famille na mutu azwa passeport diplomatique azate. Ngande passeport diplomatique ya vina ngai ya famille na ngai. Ngande famille na ngai chela motema. Na passer John Abimi, l'idée a pété yo po bima na onga kanda. Kolanda batuti ba suiviste. Suka la ba on passer John akenda kai. Ya yo ba refoulement. Mais si que ba passer oui. On a allé là c'est yango. De mali la Belgique on zo comme dit souvent. Pour te gara oh. Critique ngai. Manike. Oza pena mama. Maman abota bimisa mwana na sama kola ebi pasi abana. Ken piana. Ya salien. Mani kem gaisa ba refoulé. Oh. Il faut que mani ki yeb saki ba kasi mani ki sana contact ya bato ba refoulé. On ba comment ko ça va luka nana zo luko na Congo awa. Po yo mona awa na Congo ozarano avant na normal sala ba kam na yo ba mutaki pagote. Siko yo se réfugié nana zo luko na Congo. Oui, on a fait bien, oui, bien jouer un autre côté. Et puis, il attend là. Profitez de la maladie haute. On va voir la maladie couleur pour les poulots. Zo maladie là. Ah, ça s'appelle pas tout quoi. Pourquoi vous manquez Congo bon pas? Zo manquez na immigration. Les autres vont dans la carte Congo, tout le monde Libanais, il y a comme milliardaire na Congo. Indien est besoin mona. Ba chinois ba est besoin mona. Donc ils ont manqué Congo. Ils ont comme ça battu ba milliardaire. Donc ça va manquement. Donc c'est-à-dire on a vu na yo. Donc c'est au bando qui va venir bandimi na. Bandimi boy ba ke akima ibino déjà. Akima ibino donc yo bo yo el soute pas akima ki. Donc okima ki na on a âge na biso pour kim na voyage. On ba comment ça va luka nana zo luko na Congo awa. Po yo mona awa za na Congo ozarano avant na normal sala ba kam na yo ba mutaki pagote. Siko yo se réfugié nana zo luko na Congo. D'importance ça pas ma femme. N'importe quoi. Et ça, ils ont fait Amilé là. Manique salien. Manique me gaisa ba refoulé. Oh. Il faut que manique yeb saki ba kasi manique sana contact ya bato ba refoulé. Ah, ati okosi ya manique go. Avant d'azo na makamna yi. Peut-être nzamba kosunga et comme le bagaza pasteur. Nzamba kosunga moni ko landa likamba bato. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis,
tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé nyonso. Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Docteur Baibisanga eko yokate. Qui na deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga eko yokate. Moi pe basa la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pusi mu téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux sur vos postes de téléviseurs. C'est bien moi, votre servante, Cécilia la servante. Merci beaucoup, Nabalandinho, surtout il y a super promo 243 Kodamboka de mon boss Yves Ipan. Mbote Nabalandinho, surtout il y a super promo chez Cécilia TV. Vous s'abonnez vraiment mingi na chaîne nanga chez Cécilia TV. Na tranche o nazana ngo tranche à kitoko tranche à malamu ya mon histoire et ma conversion. Dans mon histoire et ma conversion, na oya mbelabino toutes sortes de personnes. Barobeta histoire na bango ndenga bandaki na ndenge a yambi Yesu. Et bo s'abonner vraiment ming ba commentaire ba conseil na bino esabi bo s'abonner pe na super promo 243 ko damboka yo ozu biso pona mbona liboso bo s'abonner toza na émission na biso émission ça va chauffer avec le prince, on ira avec le prince. Je dis merci beaucoup à mon frère Christian Osmani derrière la caméra babi yem to se pelisa Cécilia la servante de South Africa ngelaza awa. Donc Christian Zozwakanga vraiment bilili moka bien. Je dis merci à mon mari que j'aime bien, Mohamed Al-Sabag, à mes enfants. Maman, love you so much, my guys. Je dis merci aussi à John Honnête depuis France, Babi, fils de l'homme, le patron, le sponsor officiel de Cécilia la servante TV. Je dis merci à mon frère Yannick Ntiala, Yannick Ntiala, Yannick Yabansiala, papa na Anika et papa na Boboy, Babi, Mokonza Bakara, Badirba, Luka Ming, Yohana et Yanana Kevana. Yanana Kevana Babi agence import et sport. Donc on a collé l'on Afrique d'ici de Koma na Kimia et l'on appelle Congo et comme Afrique d'ici. À tout à l'heure Christian derrière la caméra fungolé langa plateau nanga la pesa invité nanga mbote. J'ai dit bonjour. Moi soit na beauté roi dessus bébé na ratsa berceau et puis la mener tu as menacer vraiment par internet ça va se passer que beauté oh Seigneur Jésus pardon s'il te plaît non kota luteti la puissance. Pesa mbote la balandinyo surtout là on va monio lisusu le on a mbio na plateau. Ouais donc on a pesi notre ba mbote là na rosa lengra to banda parole sans pourtant na remercier mon boss kwa zotala ngano en direct ka parler au rançonnique. Dans les big boss ou rançon les rois d'Afrique motema maman si de chimam pata maman ou abota bana ba idika ba américaine exaucer na gadi ba kenda na pays ba tu ba distinga bango mo ba kolo pays bana ba distinguer te ba monter exaucer ngiyama gladi ngiyama donc c'est-à-dire ça que bana ba appelé na bénédiction famille Makanda donc na pesi ba mon appétit mon grand frère propre na Paris archevêque même le bobo monsieur Sero Fenia pourquoi pas mon grand frère honorable Timothée Chimanga je suis là ba question ça ba réponse c'est pas parce que là ça après la nuance c'est la télé péco de série. Ok, merci beaucoup la Malandinho. Surtout ça va chauffer dans les plateaux avec le prince Babi Moutazanga Malobate donc Malobé Fandelae donc et Malobé Zanga a vraiment à ton Maloba. À tout à l'heure tout quand on a sujet na biso tomoni le roi Autobeta concert en Afrique d'ici douana tout le monde qui vraiment stade de tondi ndenge to kanisa kité parce que moi-même j'étais là dans ça qui interview à na Kinshasa na bakakol na ça qui na le roi pour batu bandima été que non le roi ko kende mais tout le monde qui va combattre merci beaucoup na ba combattant surtout Afrique angela ba via la ngagnon surtout ba via Mosca Bea ba maître donc ba combattant au ba accepter que le roi beta mais tout le monde ndenge to zelela qui vraiment tout le monde yango to ko lo bani. Ouais merci beaucoup de Afrique d'ici d'abord il faut te remercier d'abord ba oui en tout cas Nzambalo là yom topé sarabiso et pour mutu ozораbiso merci na ba oui surtout merci vraiment na yemo président na bino oyakala kufatika biso yemoko Nelson Mandela en tout cas parce que comprendre qui ba message ba pesa parce que tant le roi d'Afrique ba que pour Angola ba yamba kinga le roi ayembaka yango yamona comprendre attends comprendre que yesa kufa ma révélé l'Afrique d'ici mobimba tant a révélé bango nyonto babino comme le roi d'Afrique boy ba kaza roi yamba pesa qui trône wana ba blati oya Shaka Zulu donc c'est-à-dire zo la sabino que tous les pays nyonso surtout boy ba pays na bino les rois d'Afrique comme roi na roi moni le maman na roye bisao
tant maladie oyo bandi ya covid biso na kisasa awa toali na bato basanfoutiste nabi tozo comprendre basanfoutiste bilo oyebi banda bo nomona na ndenge bato bakufa et puis botika non parce que ana kisasa pour mutala ta kashine il faut qu'il peut-être alimentation koko alimentation de ko ta kashine n'était chose comprendre peut-être que la banque pour ozo mbongo no ko ta kashine tambo ana ndela so mona mutaka kashine ozala ozati mais bilo culture on etikali donc komaki kuna gouvernement na bino yango moko était des rois d'Afrique niveau star na yo moni par rapport à ma malade auto outi nango ils ont senga na kata stade ezala moi limite ya batu zon pan zabino tozala awa président na biso fachi à l'époque là dernièrement awa match était robeta et comme un match bachi batu ndam bako tate pona vis-à-vis ya maladie total on peut na libanda siko bino ba bata libanda parce que mon Afrique dit ezali Paris poto na biso ya Afrique faut pas on peut na poto Afrique c'est Afrique du Sud et la biso complexe wana parce que kuna donc moi nyota lota bandota shawama ba makamnyo surtout donc c'est normal donc c'est-à-dire toi ba logique la bango mais comme ambition surtout ya ki les rois il faut respecter yango parce que ça qui la ambition mon état ambassadeur de la paix depuis bino vana en Afrique du Sud tala le roi de France là qui ay kozwa ta ya kosola na bande na biso ba combattant avant d'ici ba masona bango tous abiso nyoso tu bako ba congolais malgré bino bosa kuna na Afrique du Sud yo ça na Afrique du Sud le yo ya mangana qui ça donc c'est à dire toi ba congolais to robeb sa identité na biso ti biso ba bande na bino biso saka musala o biso saka bo na bo boy to sala bo moko to yo kana iska ba biso ki biso ki kuna na stade sengi ba moi limite mais tant tout qu'est-ce qu'on a na Cape Town est-ce que place est salarié on est comme il y a salle comme ce qu'il y a salle kuna ezaki ça des na ba norme nango po bo ke pe bo kipe ba kiti na ba parce que les rois de fabuka ba sali awa zo kota ba porte zo dima ba zo banga na bango pe ba ko ya pe bele ba abuki pe ba ni stade ba ya Afrique du Sud na peut-être ça comprendre donc on va bona ke mboka na bino lobité par rapport ba norme maladie il faut ba zala moi muke limite baton ni sate les abisoté bisoto sali kutu le romoti yomoni taw na lali na ekolo ta ndoto oye mokosko anani ye moko na so bandela ayeko yebisa ngana na kati ya butu abi papi en tout cas nazo regretter parce que ngana kufaki walo bana lani alo bangana ngle ay ko kan 400 finja one time to kanja ayebisi ngasko bobo ay wa ebisenga bon donc ebisinga na bia faki na sala parce que mon nation Mandela président en tout cas encore ba respect parce que azala qui vraiment azali fanatique vraiment ya banzema le roi d'Afrique banikide donc il y a fan nango zompan zomona bakala ibungi zaki pena fan ni pena nango mais siko le roi d'Afrique zaki kuna ya zalaki ya yomoni na ibisa ki sankara de kunta ndengo yo zawana yebisa pesa message yomoni sankara pesa ki message et pas yo ki message ya sanga pesa sanga mbote comme mota mutakufa mais ebimi les autres ça qui le roi d'Afrique une fois merci na au sein na Afrique du Sud na minute toujours ça tous les mélomanes tous les fanatiques dans la minute le roi d'Afrique ça si ba ramnya tout mais si nyoto banga Afrique du Sud kende oh toi no banquete parce que Cape Town conseil de traiter biso ata biso to betia yo va en Afrique du Sud donc to so c'est des makamnyo surtout neto bandwana eza musala le roi d'Afrique étant ambassadeur de la paix asuki la Afrique du Sud akoda na bandeko ne tia poto ya ba combattant au sola na bango parce que na minute to na temps vraiment ya bolingo Jésus Christ ya kana na kata mboko atala di commandement bi ozo mriye batu ngoloba on a moko amour du prochain ba ko te bolingo donc bolingo wana nde yango tozo senga to za nango boyebi za biso ogoza no pe combattant na poto kansinga na vana poto mende ngono mo vada na kisasa na ebito soko ba mama na za na kisasa papa do ara na kisasa ba leki do ba kisasa yonde mtu ala poto et comme tu as dit au mtu na bango dukuta tu peux avoir mukanda mais makila na yo descendance na yo ata papa zate mama zate tata mwasi na bino mama leki na bino azaka wapi ana Congo kisasa donc to yeba kisa mboka na biso to zala inito yeba neto kumbela parce que elo onyo to zana bande pe na suka. Et par rapport à ndenge billet babi que billet d'entrée ezala kinde cher et lo que bo misi stade etonda billet eza ma billet waza mambiete waza mamkongola ngaga o defe mama omoni biso ndeto na kata Congo to apena batu no ba pays nyonso atu afi pays oyi na bande ko la bango eza ka Congo mona pays o kando zabo binozo ya ole ambanga na émission garçon mo kutazaku na ma azaku tu même pas na temps ya ko bengwa beto ata
mais oyo avandi apeti onyoka abima na yo te alinga yo te abandi kopesa likambo fort mais abebiso lo mpe likambo ya motu wana aderange yo donc kongo eza bongo kongo ekendaka kaka na makambo oyo ya mabe kongo na ekenda na mambo ya bien te mpo basepelaki rwanda fo akei kuna avandi lona bacombatant basololi kitoko bayimba bandokota makambo ya biye wapi yo movanda de en Afrique du Sud biye ezalaki normal 500 rennes c'est normal pas na bino bata sidaf zomban donc c'est-à-dire que combien d'états obino bozwa bilenga omona su bale rwanda fo na kata mpoka na bino Afrique du Sud mais si qu'on a une douce ndenge vraiment ngai kendele là les rois ngatu nsabona parce que ça qui on a ba 200 rennes ba 300 rennes mais non eza ba pesi bino que bato ndate eza limite bato ba yotonda na conseil ya Cape Town autobit na san mais na stade me marti na stade na bino eza qui na limite ya bato atabo na mboko so ba esa bino peut-être beaucoup deux personnes atabo na mboko eta la subi sotin et comme loi o epesa maki et puis loi ya bino baka nsote za loi ba loi awa ke bokolo bape basala boye mbila mombo baka bendi mutu mwa 10,000 fois na ya kote na kati ya kusu mais bino eza strict faut ko yeba faut que tu aies des paramètres. Si tu as ton gâteau, tu s'imposer. Tu as s'imposer, mais tu communes à noter. Tout ça, non, bateau ça. Zombouane. Donc, tu as le bateau s'imposer. Tu communes à noter. Pour qu'on ait une démonstration, maman, on a entendu que beaucoup de bandes, le gâteau comment ils ont habillé ce temps. Tu as comme dans Dubaï, na compagnie, non, na bima, di bandes hôtel, koto na mimona. So, yi ba batala oti. Ya ngai mutu wa muibi, ngamuta muibi. Yi ba batala oto ndimayo. Dans le bloc misusu ba norma batu misusu ba pesi ni nango bati ata yo amon kan lo sabu yo tu voyage o sabe émission o sentir que no yo sele émission o za ba paramètre mo parce que o utira mboka mo boy o yebi ndenge luezo kendele lueza la ba limite lango donc o za la bongo donc biso zaga batu fo batu ga ba baksa donc c'est-à-dire tangu biso to ngina biso obetati bisolo za la kiti izaki wewe sana kubeta wate bakombata baboyi boyi na bosco abeti fo baba dans deuxième makamuti akobeta te abeti siko boko bateke baloba ya obeta ta saina be beti mto pesa maboka zate izaka makama bade déjà dablo kwana tuleka yango na bawe soit selon qui contrôle le territoire du royaume Congo systématiquement d'être un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Oui, aussi ma malade malade d'Abika, la maman est mon malade d'Abika. Là-bas nous devons rencontrer où Rasson est à la lumière de la musique africaine parce qu'il a porté un coup de projecteur. Oui, Rasson musique là bas koko na ba kokololo. Surtout longwe na norba na ba musicien le roi de la photo t'as la faire rigola, t'as le mérite, t'as ba bili qui t'as le melia, ba jine te mundo point, t'as ba scénario, t'as ba nani ba déplique, t'as ba fabricage. Vous avez des musiciens qui sont là. Tant aux hommes, il y a des coco qui sont là. Image à la Wilson, coco naï. Au monde, nani, bina fidé yoana. Au monde, Patrick Beckham. Au monde, banani, la petite nation de Chiquito. C'est pour y a un deuxième point. Au là, pour que tu n'as pas coco. Donc, c'est à toi d'attendre. Tu dis que tu as tenté de faire tout le monde. Tu as dit que tu as conseil de ça. Parce que mon toi, il est bien mon avis. Mon toi, il est bien mon avis. Ce que nous avons émission au Salaboy. Ce qui est cartonné. Yo me comprendre que j'ai fait du Werrason. Werrason synonyme à Werrason c'est faire du plein, c'est faire du succès, c'est faire des réussites. La réussite au niveau surtout ya makamna yo. Ne faut pas que j'ai fait du Werra. Toi ça attend na te ba agene si to sota. To sota déjà. Le lot ton moi to tira ma coaching ngama na minute na free d'ici na bi coaching ngama kangele ngabuna. Na monti ko ba président la kodos ko na ndenga ba mikeli ba fatu ba vida na kangi ba Angola zompa ba niko mundadi na bambi bangula na kati ya États-Unis zompa ba Bruno Libuka na bambi ba aux États-Unis ba Perry Mose na bambi ba aux États-Unis ba Ken Mose na bambi ba aux États-Unis zompa donc de biso ko na minute trop matin papi so ya betika papa iswesi le lot moni ezana ndeko na bosani kombo o azofinga Werrason dans les vides comme ça et à déborder ma limite à côté na maman Sylvie Mampata maman bato lo baraté maman bata se respecter ka oko lo bani vraiment netina na faut tangra kombo to zo ça mon na lo badali na posa ko kombo na faut bimsa kombo na Chris c'est qui o azo finga wera
Pierrot auti koloba en émission to sali bon ngai na opesa kombo yo ozipe message na omoni pete na moni pete yo faut pesa nga pe na komba moto te kombo ki me na répondre à conseil no ko loba conseil na onte conseil comme roya to ke na ba question sutan wane ko yo pesi te lo to sto ko to ke no eza royo za prince oyoki mutu moko ba bia démarrer yo na yoki mutango ozo isanga dans les vides te dans les vides mais pona yeba mutango c'est qui Comme qui minga. Quand on va dire côté pas maman c'est des juments pas. C'est-à-dire que de naissance à vie na yesa éducation té. Mutasala la musique c'est le roi de la femme là été. Ndenganya koloba ezanga, eza madame nangati. Eza bana nanga ba fatu té, eza ba ben mochenité, eza ba principalité. Eza moi c'est nanga leader té. Donc c'est ngai. Donc so moi muta longwe de na âge haut. Comme na âge haut, c'est-à-dire de nature à vie na yi. Aza de la mutu moko na famille na ba pesa éducation té parce que ndeto za auto réflexion éducation famille. Papi aucun jour akoya ko finga mutu tant que yo bandinga ti. Aucun jour akoya répondre mutu tant que yo fingi leader na ngati. Parce que moi je travaille chez Weranson le roi d'Afrique. Donc tant que toucher ngai. N'était pas comprendre. Donc ngai na koya na couple na yote donc yo comme un couple na ngati. L'état to que le mususu yo luka Congo, obimisela ngai boye. Azwa 3 bords sur autamona nzela. Beta no mama ko no avance. Mais muto il faut na yeba na zo ba tenga faut na zo ka kombo na ye. Natanga na kombo parce que ngana mboni biso babi na bino no journaliste. Les propos tenus dans l'émission sangaki. À personne. À la personne. Ngai faut tanga na kombo na zo ye na kombo. Ngako pesa mutu dans les vidéos na bamba dans les vidéos ba ko na équation. Bazan l'examen équation. Il pas pesa combo président Chic Mouka dit derrière la caméra pesa combo. Toi que non na deuxième problème au deuxième problème l'état ba nous combo. L'état crise ngalo il pas na pesa combo. On a bête abatu na combo. Combo kiminga kaka excusez combo kimika. Comme kimi boya. Tomoni lelo actualité au réseau les 2 jours donc internet eza ko bouger tomoni ndeko na biso lité ya kanda date mon papa que j'aime bien na benga date. Bino mama ba dadit. Mobali no kuto to benge dadité. Maza mobali na yo. Et yo bino za na ba dadi. Pasteur comme c'est dadi na yo. Donc comme ba dadi za ngo papa. Mais bandango na pas mobali na yo. Bino comme c'est pasteur comme akoma mobali na. Puissante chez Docteur Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous, ils a plus 243 89 72 32. Faut passer ça va par malo là. Na benga yo nani mobali nangai. Ya yonde mobali nangai. Yonde mobali nangai. Bolingo motema nangai. Mokola bateme nangai. Lidera tuna. Quand nous sommes passage na bengi papa nangai, l'appareil de votre correspondance soit éteint. Na bengi Dieu messieurs, les soins de votre corps est avec la professionnelle s'il vous plaît. Na yekota la numéro moko bénédiction à la kisangai. Jérémie et 33 na fini yes na tena lito. Na benga ye na 10h alobi point solingi. Na benga ye na 12h alobi point soli ngapelo kola na tonda na lolendo liboso ya bembe na ngai papa na lingi fatu papa na lingi ben musheni papa na lingi prince tay. Donc c'est-à-dire que hier il faut se référer à maman ça mais soka ça soi-disant pasteur pasteur uti ko beta abi solo awa jo abeta ba oyo bose kangana numbangu bangu te tango mosusu yesu akoleka na nzela na ngai likambo oyo ezowumela po yesu akotango nanu te nga na kovivre se na bolenga bonzambe soki nakoti te sala yo po patisa baso biluka momutu tya vigi ko tya pointe donc ye pasteur po alele pa nzambe ya komi kolelela voyage yo mona faux pasteur mona part yo c'est non laksa yo yo yana ba boyana ba cop na biso musa biso to salaka bo créer ngo. Après, est-ce qu'on est là? On décevoir Congo. Ah! Yom to yebsa biso voisin na maman livre. Ah, tout ça peut pas tout quoi. Pourquoi vous manquez Congo botpan? Hein? Vous manquez na immigration. Les lots to vendre na kata Congo to Libanais ya comme milliardaire na Congo. Indien ye bozomona. Ba chinois ba ye abozomona. Donc yo zo manqué Congo. Ozo comme ça ba tu ba milliardaire. Donc ça ba manquement. Donc c'est-à-dire yo na vie na yo. Donc c'est au bando qui va venir bandimi nao. Bandimi boy ba ke akima ibino déjà. Akima ibino donc yeo bo yo en soute pas akima ki. Donc okima ki na on a âge na biso pour kim na voyage. Deux appels ba tout comme maman nga. Moi muke ba ke bo ba ya songi. Zo comprendre. Si on ba biso le papier les prince akemi ki la kimi. Ah on c'est na comme ndoki bon yede. C'est na répétant ndoki les sorciers na âge na nga. Batapi bat bakimara aju comme aju biso to ka toti na bana ye ba refoulé na contre cœur na e te contre cœur akima kinde bazuye ko swati nde ba refoulé o ba refoulé ko bakanga yo bongo mutu nini ba refoulé sa bakanga eti so batana na kuna na yo zwa da bakangi yo ne pour refoulé ça se bakangi mutu yo za na voyage photo pese lo sansi ba refoulé mutu nini so bakangi eti ese yala la kina ndaku na mbetu baeba sio na mbetu tuna etu ulala na mbetu mais yazaki na foyer akenda obwaka ngunda azaki na ndaku te abwaka foyer na ye asali kasi to mutu yake obwaka dia na foyer seke dia ko kima mobimba ya mwana alingi azwane mukana kuna atika la kuna kasi na foyer bakenda obwaka refuge mais kasi yango c'est akimi déjà pays skota baso c'est pays D'accord, donc c'est réfugié kuna. C'est na kimi pays. To bana a orphelinat zati. Orphelinat za wa biso peut-être que bozana ba parenté, mutole so zati ne ba ki na orphelinat. Yo za na famille na yo bongana ke orphelinat. Ya na sens. Papa za, maman za be papa zati. Na mona moi 100 francs na ba ndeko. Ngana ko ke orphelinat. Orphelinat zani. Est-ce que tu dis que peut-être que ba tu as difficulté. C'est pas ça. Zomban. Non, on fait na bazora bana bitike bana ba. Mais ka yango te yango na zolo bati. Kasi yango kuna ba benga foyer. Foyer sko ya ke kuna, ake kuna ko se réfugié. Yo ko se réfugié ndenge nini. Yango na zolo ko na Congo. Ba ona ba ko sa ba luka na zolo ko na Congo awa. Po yo mona oza na Congo ozanga no avant na no normal sala ba kam na yo ba mutaki pagote. Siko yo se réfugié na zolo ko na Congo. D'importance à pas ma femme. N'importe quoi. Et ça, je fais amiler là. Manique a sali. Manique me disait que tu vas refouler. Oh.
efanga mani kia yebisa ki bato parce mani kia sana contact ya bato ba refoulé ati okosi ya mani kiko avant d'azoke na makambo na ye peut-être nzamba kosunga et comme alobaki aza pasteur nzamba kosunga moni kolanda likambo bato omona ya pasteur John abimi lite ya pete yo po ekobima na onga kanda kolanda bato ba suiviste suka la bango pasteur John akendaka ye ya yo ba refoulement ba suiviste oh vanda so sambe na nzambe yebisa nzambe c'est tout bino bato osira bato na l'église na bino na moni voyage et pas na yo libala siko ya yo moko passer ba refouler okosaka bato l'église na moni voyage Jésus ya yo mona voyage yo mona voyage te tala yo mko yo mona ya yo tala refoulement moni ba risque et conseil ni no ko pesa conseil na ko pesa te conseil na ko yebisa ya mwana mobala ko lela ka bongo te pays wana eza pays na otokolela ngote c'est que ça ozo marquer pays na biso donc attends ba na vanda avant yo koma kuna osali 3 mois mais yo depuis bandi bon mwana no tina agilo kene kunza na Congo kufa akufa kuna boba ba 3 mois so depuis ya bandi kobota ma nandenga koli nandenga ko sala makambu na ye nandenga su chance ba faire voice pas mon livre akufaka de l'autre 3 mois pas me comment le liso. Oh, ça c'est n'importe quoi. Ils ont fait ça, bah, tout le monde importance. Na Congo peut te vendre au bétail, les pété mon bon, les pété mon bon. N'aille bien. N'aille bien. Et message à Souka Tongi to chité Christ. Message c'est ça que yende ngazana a manqué Congo. Dans ça problème na Congo. Il y a problème na papa na Sofati. Yo zo manqué mboka papa Fati. Na ndenge bakanda sana on a minute alinga bongisela mboka. No, ta uzona faux pour les héros. OR lelo batu bazo sangana après 25 ans passé ya wenye 4x4 lelo zo beta le 30 juin jour indépendant et puis première indépendance à papa Fati de pas côté na kata pouvoir il habite na kata Afrique net to vandi toi on a 3 événements zo salama troisième aussi là premier événement oui ben ngozani combat à Foreman deuxième événement Winner Zera Mandela 25 ans de prison troisième événement Ozasko 25 ans passé à Wenye Mobimba batala papa chéri Botazo bimisa le roi d'Afrique Botazo bimisa ba mon tué mille ba mon bakaluji zombwan ba mon batitina zombwan bo mon appelé ka bilo mo abongo siko so wana siko jour indépendance oye una voix bien jouer yango to côté et puis na tango elanga profiter la malili haute ngwa la malili kula pa fulo zo malili fa oya na tango mbulo go perde yo to ela tawa bien papa ke fulo pela tawa mbula yo to yo kuta bena elange bandi sanga lo wake mama ma ozali na Belgique bo papa Belgique ko bo passer oui ozali na elanga c'est yango de mali la Belgique ngozo ko mali lisuwa pour te gara ozali na Belgique quelques salutations la banyo surtout ba Hollanda yo numéro de téléphone. Ouais, tu vois, donc, il y a aussi ça, bon, ça pourtant, il y a tous les fanatiques qui ont une musique à maison, mais va continuer toujours à protéger base. Va continuer toujours à protéger base pour y avoir des macambos. Et puis, tout ça, on a besoin que le roi d'Afrique soit son guide dans la Katakamboka. Donc, surtout tous les fans à maison, mère, fans à BCBG, fans à Benabissadov Dominguez, fans à Viennoso Belzoula, il y a le Macaba, il y a Didier Massé, il y a Emile, il y a Ferré, il y a battu surtout à Wenge, et venez mettre le 30 juin. Ça bon toi bon on a quatre stade de martyrs voilà boya pena okuta pena be venema d'ici comment on a pena makamule salama mais bon comprendre la réalité il y aura des surprises moto toi ngara benganga inga numéro nanga code des anons de 50 tes za moi nanga obeta de 50 beti plus ya wuli mushini obeti pe super pour moi 243 code mboka voilà code mboka mutu nanga mais yemo il pan pas yebiki ngana to za pas ya wuli mushini donc plus ya wuli mushini 97 067 16 44 donc 097 067 16 44 là on a profité directement une occasion on a remercié bateau balinga papier le prince a commencé pour mon grand frère papa na Paris archevêque même le bobo na pesi bambote na vienanga empereur JP Lumbala na remercié les représentants voilà ba panneau solaire na Congo MDD business fission ituku na pesi bambote na PDG Malou Mavoka pourquoi pas na les dragons de la monnaie Serge Makila na pesi bambote na mon colonel Frankila na kobosa na été na ko remercier sous makasi bambote na nga vraiment na yemoko donc à niveau ya
ya Japon venanga ya uli opelela MTT le Japon na kata Bible sozo mona salopette ozo kantan lo wa basi lo wa mibali za Japon au Tokyo beza ba côté kuna ne mutu ye mutatindango na pesi ba mbote na ya Garin Kombo ya Roger Mvumbi ba mbote makasi ya uli pensieme na pesi ba mbote président Donald président ba tupena maele Bruno Libuka mbongo propre kotika bisote kotika leader na bisote na pesi bambote na yemo Alex Tima na niveau des États-Unis donc Alex Tima kalami teto za na kati États-Unis parce que moi biki na zoyana ba pichumbo mbona za na bino bo sepela ton papier de France oya parce que faut na réaliser rêve nanga boyebi parce que nga na zando ya impress New York à Kimer donc il y a tellement de vansanga na film Aliza mais nga na ça deuxième film c'est quoi donc na jo célèbre no pe film puis la remercier tout na remercier yo d'abord Cécilia ndo ya mbinga masa nanga Yves Pan maga comme patron mais aza masa nanga na pesu na masa nanga su ya patron zompa dona kondaza awa ye pas comme patron parce que bango tango ba bandi pena ma internet parmi bato liboso baneko ya mbaka biso pena to suis pena temps ya osana bango donc ba yebi partout ba kutana papier le point ba biki famille makila biso la ba comme makila donc biso na ba madame ba yebi bango leader ya yebi bango ndi ba sa biso za route mutu mwa kosa o moi sina za kelongi ndeni oya biso azaka boya moi na za boya donc bango pena ba yebi famille mobimba de bazana et puis na yesu ko pesa bambote makasi na Célin Fumu de Paris na pesi mbote na président Bila Kulo président Golf Kizola na pesi bambote babi ACK toujours na maboko na yo le président Dr Igmalongi na pesi bambote makasi Fatou Boa Vida bambote pas tous ces maboka Mamoniki na Luanda na kobosa na yote na pesi na Natasha Gola bambo et puis na remercier bino ba mama malongi nyoso tu ba mama o bino bo respecter biso mibale na cheba mama musuto ba finga batu ba mama bo respecter bino biso to benga bino ba mama molongi na papa o encadrer biso papa molongi Herbis JB ce que ça bambote donc c'est-à-dire o a super du bangati Eric Wena le poto o pas du bangati ba ke be monsieur ça ngebe les silité dans silité on a ba kito ça ngati ya ba congolais te pour ngolo ba la mbaka soso mto aluka kirda et comme ka ndunde comme celle. Merci beaucoup na Balandinho, surtout ya super promo de sa 43 code d'amboka de Yves Ipan le boss. Merci beaucoup na Balandinho, so yona nous s'abonner massivement. Je dis merci babi mutasimbi technique, babi bureau place Billy les autres fans bien Elias Dinige mon cœur à moi Christian Osmani derrière la caméra, babi Beni Mustafa babi les marabouts na bangi bino ba marabouts. Bois mystique beaucoup regardez na moi nzambe on se revoit à la prochaine bye bye. Azo salé naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azo sale zamba kabasango lue azo sale salilanga Yeso salilanga Yeso Alléluia Yesu azana ba moi Tomba mana yo Jésus Kumbamba Tirobo Yesu na lingi na tachola Yesu Papa na lingi na témoigner sangalo Napena tato na bonsambe na yo Yesu abato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zambalola ye Na ye na bapasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu
salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu undelanga Yesu undelanga Yesu Yesu undelanga Yesu Yesu undelanga yo undelanga Yesu Yesu longisanga Yesu longisanga Yesu Yesu longisanga Yesu Yesu longisanga yo longisanga Yesu Yesu nale bibia bisenga senga sanga londe nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bia bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele
Dieu vous bénisse. Zamba pambola